Yangola yagoi. Etutale. Yangola yagoi. Ba semaine ya ki moitié ba semaine kaka po ya ko prison. Na kini to na poto. Na kini. Prison makala. Akota wana bango na nyoka lumu. Ngazo kendo tikla vie Damas. Via yebi. Tant via bimi ata bobo lokola boyi etutana yango na yango to changer. To koti tout le monde de bouger. To betana le solo quartier latin, c'était comment? Quartier latin il y a Koffi Olomide Quadra Koraman. Et banande ni parce que biso tanto zaba mi total na ba 5 Cassien Koffi Olomide azova na Lubumbashi, le pang na liboso wana yo banda oza déjà wana na se wana au bobimisi ka yoma meli ça to betana le solo, c'était comment? Yo sauté so comme sauté au sauté ba Lubumbashi na biloko asima biso mbale eza makila nazane na njoto ngana tambola kene na njoto ya tu soki ba mtusu tuni yo mutako Koffi Olomide elo monge ko lakisete yo mutako Koffi Olomide mais ate njuluki na kaneka na njoto pona lelai o vienanga petinanga oza guerrier oza Rambo lokola Koffi Olomide osa émission kitoko ozo découvrir ba paka o ya quartier latin mubange ya quartier latin ezanga mengaza petia Koffi Olomide Rambo ganga filmé Agwepa Bomba Demba Ben Barek Antoine bazo ba passe à vie était bazo vivre dans sentiment ya vie balia ka vie sans vie donc à comprendre ta vie le long la kati kini et comme le quoi ba lobela ke makamoko boye zangatina batu ba ko manquer respect et belé surtout ba pétion na ba manquer bango ba ko manquer vie respect biso tonto ngina mikil ba pétion na ba pétion miké. Mais le lorsque ba pétion na comme le loko lobela vie pona nini vie azo boulé pembeni wana zanango avant to comme place wana mais le londe na to loba am to ma benga ngai a tuninga siko na ebisi na sala mission na lobi e azala ka to kufa lelo oso bato mba yeba okenda wapi ozalaka wapi parce que quartier latin tamba mona quartier latin ba mona yo danser à liboso quartier latin il a biso ba jamaka kwa zo kanga malikola nzete venanga pona akbepa ndenge yo mozolo des fois Rambo kenda wapi Rambo kenda wapi Koffi Olomide yo kenda wapi kubosana te petit na ya solo kolo makila o alambelo madesu alambelo loso akombolelo ndaku atandelo mbeto ngai shitukai na alikaka pembeni na via zana ngwana wa pembeni na ete ba pembeni na efo biso ba petit na eto zala wana wana c'est que longo Afrique du Sud zongikin pour rebondir ve non vie mukonda aki na Afrique du Sud abisinga petit na nganga ko mina lara yo petit na to kembi na yo e histoire tout na lokola ko mina lara boye petit na nga salatu abengi pitu loboko apesi pitu loboko makambo tu alo na ni susu Marie Porto qui na fille d'ici na mamanda lo manda jour wana matanga babia mataki na likolo a expliquer ba to alobite babia ya na mouvement si to kana na même na mouvement donc to aki biso to na 109 fois na bon to aka na souci ka ba to ba okufa mais lo ka biso to vivant to za toujours pe mena vie to a pe mena vie to kotika vie te vie o azo na bango wana bazo ba explication ya vie te bazo ba vision ya vie te Boa na makambanga na vie nanga na komisa makambo nyoso to e pa vie na télévision boye pas a vie nanga aza vie nanga tazo kembisanga a vie nanga et ça n'a rien Mushibara azo tirer bango te kijua signatra te mikolo comme on signatra Mushibara te ngana pese comme signatra poza manate na ba cowboy na ba revolver signatra tant to ba mike ba âge 8 ans tout la ba film signatra papa kwe pa ebiango vieux Johnny kwa ebiango ya solo te kotanga na ba ko mwana te ba ko mala balar na bango sa reme ngale la ka vie na nga afula nga pena na la po nga sona lar yu mama ko sa na vie te na mikili ba o sanga te tane ba sa na vie na yo ngabi vie zo fulanga te azo tika ba tu ba nyama moko bo ba le ka ba krecho na ba nini zo nga sona le lar bo yu moko sa nga te